Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino basango obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na esengo mingi ya kopesa bino basango oyo tobombelaki bino mokolo ya lelo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokolobela bino pona kotalisa ndenge nini ba Congolais oyo bazwami na mboka Nouvelle-Zélande oyo bongo na anglais babengi New Zealand bapesaki makanisi na bango na oyo etali mboka na biso pe na oyo etali biso ba diaspora congolaise balingaki kotikala indifférente na bamakambo nyonso tu oyo ezali kolobama ndenge na kati na mokili oyo ndenge nini ba Congolais ya diaspora mosusu bazali na kati na kobunga yango ete bango pe balobaki ete ebongi malamu bameka kotalisa makanisi na bango po ete na kati ya Nouvelle-Zélande ezali na lingomba monene ya ba Congolais ezali lokola plateforme oyo bazali ko soutenir makambo nyonso ya malamu oyo ezali koleka pona mboka pe bazali bato oyo bazali pe kotalisa makanisi na bango na ba erreur nini oyo biso ba diaspora tozali kosala awa na libanda ya mboka. Yango wana bandeko babolingo bandeko na biso Congolais ya Nouvelle-Zélande pesaki makanisi na représentant na moko na bango oyo avandi bongo na Nouvelle-Zélande po ete balingaki kolakisa na mokili ete bango pe bana ya Nouvelle-Zélande bazali tango nyonso tout branché na makambo ezali koleka na Congo mais eloko esepelisaki biso mingi bandeko toye komona ete bandeko ya Nouvelle-Zélande bazali na comportement moko oyo ezali kolakisa ete bazali na bolingo malgré moto na moto azali na opinion na ye yango wana nde babengi démocratie bolingo ezali kati na bango totikala koyoka te esika ete bayebisi biso balobi ete bango na bato ya UDPS ntango nyonso koswana po ete boyokani ezali te kobunda mais balobi ete bango na bato ya UDPS bakutanaka basololaka mpe bamelaka bato opposition na bango bazali na kati na bolingo tango nyonso tu bazali kopesa na ba ide pe komona na ba débat na bango discussion makasi me na suka na yango komona bapesani mbote pe basololi yango na likambo oyo biso tozali kolinga pe bato mosusu bameka kochange mentalité na bango po ete bato bakomi kokanisa ete soki ozali moto ya opposition ekomi tabu po ete okutana lisusu na moto oyo azali na moto ya pouvoir te koswana okomona soko olandi pe bakoswana yango makambo ezanga ntina oyo bazali kobimisa na kati mais bandeko ya Nouvelle-Zélande bakopesa exemple monene na ba diaspora congolaise oyo bazwami bongo na mokili mobimba mais lelo ezali nano mokolo oyo représentant
ya plateforme ya Nouvelle-Zélande apesaki nano maloba po ete mbala ya nsima nde bokomona bango nyonso tu bakointervenir na makambo oyo etali mboka na biso pe koloba ndenge nini bango pe bazali komona na ba erreur ebele oyo bato bazali kosala awa na libanda ya mboka kobunda koswana kobeta bato bango balobi te politike ezali kobeta te politike ezali ete moto na moto aya na ba ide na ye ya malamu kotia yango likolo na mesa soki ezali malamu tosaleli soki ezali mabe tolobi te ndeko oyo te tochange ba ide yango na tango oyo nakopesa maloba na papa Roger ye pe ameka koloba yambo te tolekisa maloba ya bandeko na biso ya Nouvelle-Zélande. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babulingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba ebongi malamu ete moto na moto ayeba na comprendre responsabilité na ye na makambo oyo etali mboka na biso. Tolobaka yango tango nyonso ete ndeko Congo ezali kaka teke pona yo lali ozali kolamu kozali koreveke Congo po ebonga ozali kokanisa ete pona kaka moto moko te. Tolobaka yango tango nyonso Congo po ebonga Congolais nyonso tu il faut atambusa mayele na ye po ete ozali obligé ya kopesa makanisi na yo na mboka na biso soki ezali ya malamu ba ide na yo Congo ezali na yango besoin soki ezali ya malamu po ete okoka kopesa implice mboka ekende liboso na tango oyo biso ba Congolais tango tozali kolekisaka tango na kofingaka bato liboso ya bakamera na koluka bato mpona kobeta bango ezali bozali kolekisa tango na tango oyo Congo ezali na besoin biso ba peuple tosala pansement na ba blessure oyo esila kozwa koloba ete Congo ekobonga Congo moto aza kosala eloko te il faut Congo ebonga atala asali 10 ans asali eloko te ezali facile maloba ezali facile mais bapesa sikoyo bino bamisala totala soki na 10 ans oyo bino lelo bozali kobelela soki bokosala ndenge moto bino bozali kokritike asali tango mosusu bino bozali kokritike mais soki bapesi bino 10 ans wana tango mosusu ata ebandeli ya pamba bokosala te bandeko babolingo yango na nazali koyebisa bino il faut boyeba yango tolongola nanu makanisi ya kopesa baideke po Congo ebonga il faut totia makanisi na biso kaka epai ya moto moko te Congo po ebonga ezali moto nyonso yo ye kuna ngai donc tosangisi mayele topesi yango pona mboka pona kosunga pe bakonzi ya mboka wana Congo kokende liboso batika kokosa bino ke Congo po ebonga ezali pona intel non wana ezali bandoto ya baba babengaka yango soki kuti na makambo ya mike tozali komona bazali kokoka te kaka ya minene nde bakoya kokosa biso tomonaka mosika yango na tango bandeko tosepelaki mingi na likanisi ya bandeko ya Nouvelle-Zélande bandeko ya Nouvelle-Zélande bapesi point de vue na bango nzoka nde kuna na Nouvelle-Zélande plateforme ya monene ezali oyo bazali ko soutenir les raïs Joseph Kabila Kabange pe bazali ko soutenir misala na ye bandeko ya Nouvelle-Zélande balobi te Congo ekobonga kaka ta balobi bandeko ya radio Zoomel mil toyoka bino tolandaka bino mais toyeko mona bato mingi bazali ko sala erreur pe to ndimaka makambo bolobaka pona nini Congo ekobonga kaka te soki bato bazali ko kanisa ete makambo nyonso tu batika yango kaka epai ya moto moko alors que Congo ekobonga po ete Congolais nyonso ifo tambusa mayele ata Joseph Kabila ndenga azali wana azali ko konte na mayele ya Congolais nyonso po Congo ekende liboso mais soki moto komi koyebisa bino te Congo po ebonga ezali kaka ngai te o ndenge nzamba aloba ete oyo akomitombola na kokitisa ye Congo ezali ya mwana nyonso ndeko Congo ezali na besoin ya lisungi na yo bimaki libanda ya mboka ozwi nini
intérêt nini ozui po na mboka na yo mayele nini ozui po ete okende kopesa implice po na mboka ndeko Congo elobi kaka te ke soko bimaki libanda ya mboka osala mosala ya ki ingénieur ou bien ya ki doctorat te ezala ta soko osala maçonnerie Congo eza na besoin na yo ezala ta soko yokolaki mosala oyo ya kosala ndenge nini yo bien ya koyekola mosala ou bien ya pêche Congo eza na besoin na yo ntongo mosusu yo mayele oyo ozwi na poto okoki kokende kolakisa bapêcheur ya mboka na biso ndenge nini bango bazali kopêche po ete kuna na Congo bato mingi bazali kosala pêche na bango en désordre kolakisa bango ke tala bino ndenge bozali kopêche soki bozali kopêche na ndenge ya désordre boye na bambula ekoya bambisi oyo biso tozali kolinga tozwaka na fleuve na biso ekodimine mpo bozali kopêche na désordre tala ndenge bokoki kosala kolakisa bakongolais wana nyonso ezali kaka mpo na développement ya mboka tala ndeko mobali moko oyo tomonaki na babilili oyo akendeki na Congo ake kolakisa bakongola bi te ndenge bozali kolela ntango nyonso paludisme donc malaria alakisi bango bi te bino boza kolela me boza kolela malaria boza koyeba teke tala babosoto botiki liboso ya ndako yango nde mtoko kobota bangungi po ete lobi bangungi wana bayeba swa bino ebota malaria il faut kokire bata niveau kolongola basalite alakisi bango awuti na potaki alakisi bango bakongole basutuki balobi tozalaka na ere alors que omoni wana nyonso ezali contribution pour na mboka congolais azali na besoin na bakongole kuna na mboka bazali na besoin ya contribution na biso ba diaspora yango ete na ntango oyo tosepeli mingi na bandeko oyo ya Nouvelle-Zélande bapesaki bamakanisi na bango ndeko oyo bango bapesi ezali kaka représentant de moto asili kopesa po ete bandeko ya Nouvelle-Zélande balobi ete mbala ya nsima bakosala intervention moko oyo bakoloba bamakambo ezala basi mpe mibali bakoloba makambo oyo bazali komona mpo na mboka na biso bakopesa bapoint de vue na bango mpe na banzi ete bakotindela biso yango oyo ete tokoka kolekisa yango me na ntango oyo nazongisi maloba epai ya mama Rosalie mpo ete ye nde moto akopesa passage na message oyo bandeko ya Nouvelle-Zélande bapesaki biso Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi Papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Kaka ndenge Papa Roger uti koloba ndeko Congo ezali na posa na yo na ye na ndeko mosusu pe na ngai Mama Rosalie. Congo ezali na besoin ya mayele na biso po ete tosangisa yango mayele oyo ya malamu po ete tokende kotonga mboka. Ndeko komikosa te Congo eko avance te soko tikali kaka na ide ya kokendeke kozelaka bato na ba aéroport po ete o mokonzi moko akoya tokende po ete tokanga ye tobeta ye wana ezali avancement po na Congo te. Congo ekobonga te soki ete otikali kaka na ide tikana lata nzakomba ya basoldat na bima libanda po ete bato bamona ngai combattant te. Congo ekobonga bongo te. Congo ekobonga te soki oye liboso ya kamera obandi kofinga bakonzi ya mboka ofingi Joseph Kabila, Maman Olive Lembe, Evariste Bochap ou bien honorable Francis Kalombo koloba makambo ya lokuta nde Congo eke liboso te wana te. Congo ekokende liboso soki mwana nyonso apesi makanisi na ye ya malamu. Yango na tango oyo bandeko babolingo nazali kotika kuna na régie Papa Botamba balancele biso message ya bandeko ya ndeko représentant ya Nouvelle-Zélande oyo alobaki bongo oyo alobaki pona mboka na biso oyo azangaki pete ko glisser moi ba conseil pona biso ba diaspora congolaise na ba erreur mingi tozali kosala na makambo oyo etali mboka na biso. Na tango oyo bandeko babolingo lelo tokolekisela bino nano message pona kati ya message wana bandeko pe batindelaki biso image moko oyo ya Ngunz Karlibon oyo azalaka ancien ministre na tango ya Mobutu oyo asila kokufa pe ya sonam pe na banzi ete mbala ya simande tokolekisela bino image wana po ete tokoki kolekisa image mokolo ya lelo te po tozali na ba programme mingi mais tozali kobongisa image yango po ete mbala ya simande tokotiela bino image ya Ngunz Karlibon po ete référence ya bandeko ya New Zealand na message oyo bapesaki etalaki bongo mingi na kati ya image oyo
ex-ministre Nguns Karlibondi na tango ya Mobutu apesaki yango na tango yo tokotiela bino nanu message audio ya bandeko ya Nouvelle-Zélande et bongo sima nde tokoyeba ndenge nini mbala ya sima tokobongisela bino message oyo tokotiela bino ba image oyo bandeko ya Nouvelle-Zélande batindelaki biso ya Nguns Karlibondi. Papa Botamba, balancez-les biso nano ba message ya bandeko ya New Zealand, s'il vous plaît. Ok, merci à toi. Donc, bandeko nyonso, on va saluer la biso à partir de cela, il y a Radio Zoumé. Alors, tu fais bino mbota trop et tu profites de l'occasion où il y a l'an 2012 pour la Sikato Bandi. Ils avaient opportunité pour la biso. Bandeko oyo tonde wana bino oyo abengi à partir ya New Zealand, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, parce que zali mbula ya sika, c'est tout à fait normal to meka profiter représenter bino ba meilleur de pona mbula oyo to bandi. Alors ndenge zali ko benga à partir ya Nouvelle-Zélande, parce que awa tozali pe na bandeko mingi ba Congolais bazali quand même awa. Bien que les nombre moko par rapport à la déroulée tout le monde a des robes, si la côté sous alors tout ça pena et derrière mais juste une centaine de Congolais basaliawa et donc voilà pour la les deux alliés Sengo qui ont participé à la Radio Zoumel et puis pour partager makanisi to nini boyo les alliés comme message pour ngana zali yango à partir ya makambo ezali koleka na mboka alors kuna moloba ete ya solo mboka na biso Congo ezali déjà progresser na mwa makambo mingi po ezali kosalama na kati ya mboka touti koleka na élection pour la deuxième fois élection et tout ça na Congo et déjà nous avons la paix à part l'élection présidentielle nous avons la carte législative nous avons là. Mais mingi lelo kobenga na ngai ezali pona kolobela makambo oyo euti kosalama déjà na cadre ya premier mandat oyo ya président Joseph Kabila na mandat na ya 5 ans après élection na ye ya 2006 likambo ezali ni toyebi ke na mandat ya 2006 président apesaki programme na ye oyo nyonso na Congo ezala mwana moke otozala bandeko soko tuni obengi même atazama mwana moke okotuna ye soka bi 5 chantiers donc ese kotela bato na biso alors mpona biso to mpona ngai ezali eseko mpona kobenga epuis mpona koloba à propos ya un peu ce qui se passe na niveau ya Congo oyo bato misusu bazali kosepela mpe bato misusu bazali kosepela te kosepela te peut-être parce que eza na molimo ya tembe kosepela te peut-être parce que ezali mpe mauvaise foi kosepela te peut-être po ezali mpe ke ye alingi na ye camarade Joseph Kabila te ok ezali démocratie baimposaka motu te mutu na mutu azali libre ya kosala choix na ye mutu na mutu azali libre na opinion na ye nde yango wana bavaleur ya démocratie alors biso bato oyo tovandi na bamboka oyo démocratie ezali fortement respectée il faut tozala lokola bamodele mpona bandeko na biso mosusu batikali na bapays na biso neti na bamboka baafricain na afrique kuna epuis parsema neti na Congo il faut tozala na modèle c'est-à-dire personnage il y a référence il y a Yavani, Belgique, France, Italie, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Ce sont des pays où des pays à haute démocratie. Où est ça que dans le pays na mboka, il faut koyeba pour la disaki na utaka na Congo même si on tanga to tanga te mais ko bimana na mboka tango vandi na mboka ndengwana il faut quand même que les gens sentent que cette personne notre grand frère notre sœur notre tante otala sukina ni ko na ko camarade akeda un changement ya mentalité c'est-à-dire que possible changement à partir ya milieu oyo vandi
parce que ce sont des pays oyo et fan de la droit de l'homme des alliés respectés par principe fondamentaux il y a droit de la personne les alliés pris en considération donc exemple pour la monde qui yosa congolais pour 15 ans 20 ans 10 ans 5 ans mais pour profiter dans les locaux changement de la mentalité ça vraiment esprit à tolérance ça les lois de la Nouvelle-Zélande ba congolais bazali nous allons ba congolais oyo bazali pour soutenir l'idéologie ya président Kabila c'est-à-dire oyo eyeba na cadre ya 5 chantiers pe lembo yango eza ko sala ko ezo ko sala bien na ba ko penza ba ligne ki oui oke ke ni koso et yango to toza la même information tant to la même information mboka to mona ki ba biloko oyo esalami déjà na Congo de bazali kobenga yango en cadre ya sisabidimbu donc oyo kaka ke batulambaka bamona apele emesango babuka mona buka kuikila sisabidimbu eza bilembo oyo ya bisala ya 5 chantier ezali kosalama na mboka oui bato mosusu aza na ye kokulisa 5 chantier na débat parce que azo reconnaître na ye te ke 5 chantier esali bisala eza mpe na bato misusu oyo effectivement miso esalaka emonaka ntango yo omoni eloko tel esalami yo oza congolais pourquoi ne pas kosepela eloko basali na mboka mais lelo toandi komona mpe ke bato mosusu donc abali nde kosala ne opposition to combat contre eloko oyo ezomema développement na Congo eloko oyo esalami to ezalaka te liboso to eloko oyo ezalaka me epebaka donc bato mosusu kutu donc batiaka yango suka te ke fiske bakende kosopa zero to babongisa donc awa na kasi na mboka awa biso toza na Nouvelle-Zélande oui vous allez rencontrer des Congolais baza kutu mingi mpe oyo bazaki bazali kosepela na changement wana effort oyo eza kosalama na kati ya mboka donc na cadre ya idéologie ya sisabidimbu donc objectif sisabidimbu donc awa okutana mpe na bato oyo bazali koreconnaitre bazali kosepela epe ezali kutu donc ere mo ezokosala base ezomona lino oyo lelo ezali kosalama na Congo soki baoyo bakambaka mboka kalakala soki bazalaka anime l'esprit malamu to basalaka biloko wana mais en tout cas Congo elingi ezala très très fort on ne pas comparer le Congo tina baboka lokola ba Afrique du Sud donc lelo lisolo na biso eza ke mwana mboka apengi mpe aleleli na nzela ya zubel mpona kolobela bato verité mpona kofongola bato mosusu bamémoire parce que kongola azokomondele motu moko boye aposanaka likambo facilement congolais aposanaka likambo facilement biso tozaka na botami na Congo toza bana te koyoya basérie soki 90 pour que mutu ya série soki 7 aya kokosa biso non otama mpenza donc basérie oyo mpenaki bahistoire ezobeta masérie ya Zaïre série bacomité central baconseil exécutif baconseil législatif bamopap biloko wana nyonso ezalaka série donc basérie wana biloko wana eza korenye bis kotubiba yango alors mpona kokende na esprit ya koreconnaitre ke sisabidimbu ndenge eza kosala succès bato mosusu bazali koreconnaitre yango oui awa mpe ngai ndeko na bino to bakongole mosusu mpe bazali oyo tokutanaka mpe tosololaka bazali koreconnaitre oyo effort esalami na mboka parce que eza likambo ya kozala aveugle te miso eza komona étant que congolais on fait que encourager ce qui a été fait ce qui est en train de se faire et ce qui va être fait plus tard mais soki mpenza étant que congolais oza même kokumbisa biloko oyo déjà batizo kosalama ozo kofinga yango pendant que esika touti bakipaka yango te batikaka yango ndenge wana koko mutu oyo ye asopeli yango mwa zelo atelemisi yango moke meme ata balobaki
ici quand c'est nga qui est tombé à 500 briques oh ya yé ay ko taba tsaki kala 20 briques ya macha ko na 300 briques yebisa na nga popolé na ofila pona alors les autres pété c'était la nzela ya soumen ni pona ko lobela ba congolais ke pona ko réfléchir ba mo mémoire pour que mutu na mutu sika sali ezalo zali Europe ezala kozala États-Unis Canada Australie partout dans le monde entier comme la zali lelo ezali to lingi peut-être to beta bena lisolo bena ki oui est-ce que Congo ya lelo par rapport ya historique to ya objectif si ça veut dire que biso benga objectif si ça veut dire soki ezali vraiment lokola Zaïre ya no omoni bilo museza molenga na mboka Congolais azali au Pulisa de Bonaï Congolais. Congolais a commis ennemi à Congolais. Pourquoi? Parce que tout le monde a dit que la démocratie. Dans la série Zaïre, moi, moi, il y a un MPR, donc mouvement populaire de la révolution. Mon union, ça serait membre de MPR. Donc c'était une obligation nationale pour tout citoyen zaïrois à l'époque. Avec à la tête Yemoko pour tout CCC comme pour le Basaba. Pour la banque Saka Batuna qui donc pour qui m'a balabala pour que Yoko Peta les selon la comme pour toujours l'État. Les lois si s'habituent pour la piso donc pour la ngai apa pour yon ngana yebiawa développer la masolo ya si s'habituent donc les gens tsakate donc ils ont la vérité les alliés constat. Parce que tout ça, il y a des gens qui ont Zalaki et qui ont vu Congo de Zali. Donc, le but est que Zaïre et Zalaki 100% zéro. Donc, le but est que Congo est à 100% juste. Mais, le problème de la vie, c'est que Bakoyo, ceux qui ont Zaïre, et Zaïre est dans le Samaki. On a beaucoup de suite qui vont continuer. Quand on a fait coup d'État avec Kassaboubou, et maintenant on a fait coup d'État avec Kassaboubou, à celui qui va conduire à fonctionner dans Yango, les bandits, oui, beaucoup de bandits. Aïe, à bandit, moi, à bandit, madame, vous avez dit oui, ça va, vie sociale, et puis pour parler à madame, vous avez une chance, vous avez beaucoup de. Qu'est-ce qu'il y a l'État où il y a beaucoup de Zalaki bien organisé, bien rempli. Et les Zaïre à l'époque étaient économiquement très très forts. Donc, à ce moment-là, il y a un petit peu de plafond qui tombe, d'abord climatisé. Donc, tous les matériels dans le cadre des alliés impeccables. Donc, à ce moment-là, on a fait fort et pélété. À ce moment-là, on a continué par la moko, et c'était bien parce que dans la caisse de l'État à l'époque, à Koutaki déjà ma campagne so Israël est malade. Mais si quoi l'histoire Zaïre est continuée de l'année. Mon couteau hier mon batira voyez bateau mon coutis de oba panara ba kunjara biso ba yeba ki ndenge ni siko changement ko sala changement ko la kata mboka et ce changement positif et ça dit changement négatif et même mboka à niveau moko que même sur le plan international, la coopération internationale est suspendue. Les Zaïre étaient devenus un pays de dette énorme sur le plan extérieur. Donc, Zaïre est beaucoup sur le plan productivité à Koumaki, Nil, Mboke, Komaki, Yakubeba. Tout pour ça, on a soloté. Au Congo, là, ça, on est monté pour ça facilement. Mboka, la Zaïre et Komaki, au tel fonctionnaire, mais fonctionnaire, les gars, les fonctionnaires dans le temps où on a fonctionné dans le cadre de Zaïre, les Zaïre va être un gire. Les Zaïre va se faire que fonctionnaire va finir. Mais on a dit, tout ça parce que Mboka n'est pas né au temps où ça va. Fonctionnaire va comment éviter un problème beaucoup sérieux pour y avoir donc pour Foutama, et Zala qui les souffre. Foutama et Zala qui était, pas comme il faut souffrir. Enseignement pour le bâtir, pas de comment qui y a des grands. Pas si vous voulez comment il y a 400 mots,
bakoyo badirigeant biso bango bayebaki le pourquoi. Mais il faut tayebaka biso population ndenge na tolobaki posa na yo bana bayokota na 90 donc ba 90 et quelques. Mais sinon ça kota ba 190 et tout ça na ba 90 et quelques. Non, et ça na ba tout ko to yebi histoire da zaidi que ça la to yebi ska to buti. Zaire ezali na ko komaki na mongo ya ba intouchable. Zaire ekomaki mboka oyo ya ba intouchable. Donc totanga na ba classe oyo ka di classe na mwana yenteng akongwana akopese pele ya zaire sala city ba bana bazali donc usomona pele ya yotanga na mwana ya general tel yotanga mwana na politicien tel ba intouchable. Donc tant yo aussi problème la sera zaire okene ko la wat on a pas de problème ba memio na kasho ozana raison na yo ma condamné de condamné ma condamné mutu oyo ki ko se plaindre mais au mona ye okanisi na 10 heures na touser la zongeli yo parce que azongi mukanda ya ndeko na ye moko boye soka sala na sirko asali mwa lettre ko sera avec complication ezala ite apetika mukanda pa atina ba commissaire de zone bilisa bazongeli yo na ndabu yo mutu yo kanisa ki ne ozana raison abimi ya kanisa ko ba intouchable. Mboka moko ya intimidation okoloba wapi okokende koloba epai ni sisa bidimbu ntango nazokoloba likambo ya sisa bidimbu okomprendre ke napandina na Zaire eza na le sens ke nakomeka kolakisa ke Zaire yango ezalaka na ndenge nini mpe tokomi lelo wapi osisa bidimbu mpona biso awa to mpona nga eza kaka te ke banzela oyo basali to la reconstruction biloko sezo salama si ça bidimbu ezali pe même en matière ya sécurité en matière ya paix ya liberté si ça bidimbu nion sezo kota na kati parce que na Zaire to mona kati ke même ata mais sur la pamba to commissaire de zone ba pour bien que nous samba mais les autres moni pensa que ezala pas mine de ko na ko bazali ko samba la même vous comprenez. Donc deux autres de l'histoire de la Zolaki et ça là mboka ya benkusha iyo kokende ko simba nani to iyo okopika na likambo ndenge nini même soko za la raison 100% soko za na ndiko moko ta sala ka za officier na armée soko za na ndiko moko ta sala ka na comité central ou na conseil exécutif ba ordana MPR ani soutenir indelio osomona. Donc mutu nyo sa bandai ko se permettre na ne influence asala yo ko ya lidati on a fait des musiciens, la série voilà. Il y a des bantempo. Si tu habites dans un appareil, il y a beaucoup. Mais les musiciens, ils sont obligés. Il y a des Saddam Hussein, Azalaka, moi, Naya, fait maréchal beaucoup. Mais il y a des ce qui s'est passé à l'époque à Gazaï, bien que Azalé fait des beaucoup à Koufa. Mais dans le cadre de l'histoire, étant donné que l'histoire, on ne la change pas, il y a moi toujours méga pour rappeler. Les musiciens sont victimes. Si on a l'oublié la parole, on peut être la même concertée, on peut être la donc, c'est pour dire que Zaïre et Zalaki Mboka Moko Boye, il fallait qu'à cause de la moins influence pour le vivre. On peut que le temps pour la Zando, n'a pas posé l'histoire Zando, pour que le terre Moko. Et ça la commune Zaïre, on peut dire la Zando, mais là, qui est aussi la Bacha, dans la Bible, on a un peu qu'on a évité ce qui n'a moi, quand on a bien à 5 classes. On a moins libre à Moko. Mais ils sont publiés dans la police, dans la Boya, tout Bigi, en tout cas, ça fait là. Parce que, si vous avez un gendarme, télévision, présentez-vous. Présentez-vous à la carte, c'est-à-dire vous avez l'identité, vous avez la identité. Vous avez compliqué, mais vous avez la bureau qui tambour à tout pays. Vous avez la façon, comment c'est l'homme à Kabouli Kosoya, éviter que c'est l'homme à Kolele, que c'est l'homme à commandant. Donc, à Memio et pas vous continuez à avoir la bureau, à ce que vous pouvez se remettre témoignage à l'hôpital, et puis vous discutez de ce problème. Depuis totalement, vous avez un peu d'amour qui nous voulait la. Mais les lots, nous avons un macabre, c'est des moussos. Nous avons les lots, les macabres, ils sont au Kenya, puisque Zaïre, dans la zone de Zaïre, il y a l'intimidation, Zaïre, les Zalaki, il y a intouchable, Zaïre, les Zalaki,
mboka donc il y a influence, trafic d'influence des alaki. L'élection pour le bater, puisque pour tout le monde, ça a obligé de voter dans un candidat moko. Yo mona bina Zaïre, on a la opposant à la l'élection, allez, ma fiche bini, ma panneau pété kuna, on va déplier un peu ma Kabouli, de côté là, président sortant, et puis côté opposition interne. Nani, ça n'a jamais. Mon tout le monde, ça a obligé de aucun pénal à bureau de vote, pénal du pays. Il y avait les années, il y a méga rouge. On méga non côté. Nazaïre, ma pinisa, ma nenge à bouquet, ma tata, ma maman, donc, na kito, pina, benza, donc, tina, ma préfet, na l'école, sali au drapeau obligatoirement, ça. Sali au drapeau, au moins, donc, chaque tombeau, au moins, on a sali au drapeau, on est préfet, ça les sali au drapeau, à la radio. Hein? Donc, péta, banté, mon nom, on va y dire, donc, pina, lia, mon dengue, donc, péta, banté, mon ami, on s'en a dit. Et toutes les provinces à l'époque ont obligé à tout, à groupe, il y a ma chanson révolutionnaire et ça. Et évidemment, chaque province a après la groupe d'animation. Voilà les gens qui Zaïre. La classe de l'autant pour le civisme, 90%, ce que 99%, donc on te le dit dans français, il y a la belge, 99% il y a pour le civisme, on va rappeler qui, et ça pour il y a pour l'activité des organes du MPR, des comités centraux, des comités sur les conseils exécutifs, les conseils législatifs, Yango Wanakaka, ma ordonne à MPR. Et puis, vous voyez, vous avez beaucoup de ceux qui a Akoumara Léopard, quelque chose comme ça. Ça, c'était les Zaïre. Donc, nous sommes les animaux, beaucoup de temps pour la loi mystique, donc, nous sommes comprendre. Mais ce qu'on moyen, mais donc, il faut que nous soyons dans le monde, donc, ça, c'était les Zaïre. Et puis l'homme est allé au père Banazeri à Zaïre, Banzela, Lélo, la Congo Banzela, il l'a dit Bissoti Lélo, mais Banzela, comment on peut depuis l'époque de Zaïre, parce que le gouvernement Zaïre détruit ça, donc, détournement des fonds et Salama, il y a Osaranate, détournement des fonds, il y a Nenga Moukete. Et Moka est comment dit incapable même, il y a beaucoup de contributions et la dette extérieure de Salamaka en Néguébé. Et que le gouvernement Yazaïre a même incapable de beaucoup de tabac. Combien de fois Zaïre a changé ma police? Combien de fois? Nandé na saputo na zoe ba tena kupana na monene sipe. Makuta nouveau Zaïre ba bikongo so tala bambongo. Télé et kotanga na sila Zaïre. Ok, dans le temps où ils sont les logos, pas pour le dire, ah, nous avons 9 heures, papa, combien? Oh, 1000 nouveaux Zaïre. Ah, ok, nous avons un 700, nous avons 300. Dans mon cas, on a 13 heures pour le PC, ils ont pour mais 1000 nouveaux Zaïre. Non, dollars, donc il m'a dit. Alors, combien? 2500 nouveaux Zaïre. Donc, moi, quand je dollars, je suis dans le temps où je dis pourquoi. Vous comprenez? Donc, voici les aladies. Et le gouvernement tellement incapable de faire pour payer sa monnaie chaque fois. Mais pour ça, nous allons à Zaïre, nous sommes millionnaires. Nous sommes pas qui va au monde à des papas à 200 autres qui sont à 2 500 000. Donc, il faut avoir taxi à 3 millions. Donc, il y a une classe à la récréation. Donc, il y a un bobo. Oh, il y a un bobo qui est à la récréation. Il y a un 2 millions. Donc, tout le monde au Zaïre, à un certain moment, on m'a dit, pas millionnaire, mais pauvre. Alors, il faut calculer ce que il faut combien de temps pour que Moga comme un million, combien d'inflation ça là. Donc, comme on a posé ça là, facilement. On a passé ça là, un pillage et le pillage de l'Oye, les deux pillages de Salamaka, ils ont gouvernement en place parce qu'il va combattre incapable de résoudre les populations, la situation de la population, et que pour la satisfaire, on va libérer, va piller, on va disabilité, on va promis les sous-sous dans la côté de l'outil. Donc, pas intouchable, ma camotage insécurité, mot de temps pour la côté de l'Israël, au bâti pour
biloko nyonso okosala bagarde civile yo okoleka wapi okokende kofunda wapi meme soki badefie ozokomona donc wana eza mwa moke mpona kolakisaki esika touti na zai nde yango wana epuis badetourne esalamaki tolandaka badocumentaire tolandaka badocumentaire baimage esepele tolandaka na bainternet kotaka na barecherche tolandaka makambo kolakisaka bahistoire ya zai mpona moto ayebaka te qu'est-ce que file zai par rapport ya lelo lelo tolobela likambo ya courant oyo ete mati na kati ya congo likambo ya courant kabila alati responsabilité ya courant alors que soki otali likambo ya courant depuis époque azali il y a toute une preuve ezali awa soki bato balandi makambo oyo Nkunzi Kalibon ancien ministre des affaires étrangères premier ministre ya Zaïre Nkunzi akufa mais soki bolandi documentaire na baimage oyo bolanda bokomona baextrait Nkunzi azali koloba makambo oyo elekaka na série ya Zaïre comment Mobutu abandaki kodétourner bafonds comment le Mobutu et son gouvernement utilisaient les fonds du Zaïre comme étant mbongo na bango moko bokolanda baimage bokomona bakolakisa bino babiloko wana parce que mbongo ya Zaïre soki maison kota na bakoche et bazokoka koutilize yango te à des fins ya population bando kotala te kosala bango moko et batechnique oyo Nkunza na documentaire oyo soki moto nyonso apeti yango na YouTube Mobutu était l'homme le plus riche du monde aujourd'hui sa famille est pauvre olanda yango pete yango na YouTube olanda yango en toute intégralité et vous allez voir quelle est la vérité parce que lelo batusu bazokolinga olobi bino vérité wana te lelo likambo akule pelisi moto nango ekolanda Nkunza Kalibon po ayebi Nkunza Kalibon mwana soko ebi Nkunza Kalibon te kuna papa na ayebisa yo akoyebisa yo Nkunza aza nani puis lelo Nkunza akufa mais Nkunza déjà à l'époque oyo dès son vivant abandaki déjà kolakisa to adénonçaki ndenge badétournement bafond ndenge gouvernement ya Zaïre azalaki na technique ya koprésente baprojet na bapartenaire internationaux etango baprojet wana soki eza financé olie basalele yango effectivement ndenge projet sengi bazodétourne Nkunza adénonçaka likambo wana parmi baprojet wana atanga RDC oyo alepoke ezaki OCRT bakoprésente baprojet mpona basala korefectionner basala entretien ya OCRT mais tant bakozwa bafo wana okomona badétourne yango entretien ezosalama ya moins de 30%. OCRT wana ezalaka kodinga wana ezotala yango soki kolandi yango très bien eza mpenza kofonctionne na ndenge ya malamu Nkunza Kalibon adénonça na documentaire wana oyo naoti loba te soki nyonso alandi yango en toute intégralité abeti yango na YouTube Mobutu était l'homme le plus riche du monde aujourd'hui sa famille est pauvre okolanda Nkunza Kalibon azali kodénoncer comment à l'époque Zaïre ebandaki kodétourne babongo baprofie baprojet bazolakisa pa bazoprésente pa ya bapartenaire mais bazosalela yango te soko sui eloko mosu Nkunza adénonçaki immeuble mpo ya CCI Zaïre basala yango baprésente yango comme projet mais babeta yango système ya climatisation totalement échoué tala budi munene etelema pembe na fleuve ezotala Brazzaville en face mais climatisation ezalaka na kote tous les locataires bakota wana bakimaka kaka tokomona alors aye koloba lisusu na kati ya documentaire wana eloko munene bande likambo ya courant Nkunza Kalibon adénonçaki na documentaire wana soki kolandi okomona te azolobela lisusu ke même barrage hydroélectrique wana ya Inga baprésenta projet 100% ya bafinancement mpona entretien ya barrage wana esalama kaka donc 20% kaka esalama en compte mpona koentretenir barrage ekokoyoa mpenza ke Nkunza ye moko alobi ke asouleve yango ke même barrage wana ezali kofonctionner normalement te parce que entretien yango ezokosalama malamu te puisque ya eu des détournements donc sur 100% ya bafond oyo ekoki kosala entretien mpona barrage ya Inga na bambongo oyo Zaïre bana kozwa kaka 20% nde motu donc entretien ya barrage ya Inga à l'époque ya Zaïre ebandaki kosalama au lieu de 100% kaka tosalama kaka na 20%. Et Nkunza na documentaire il a soulevé déjà un problème à cette époque problème de ezalaki omoni sikoyo esika tokuti na Zaïre or lelo na cadre ya 5 chantiers likambo ya courant mpe ezali kosala mpasi mais Kabila alati ekoti ya tume
oyo lelo balimba mingi baso kobeta vérité te baza mpena na courage ya koloba vérité te parce que peut-être bazo kosala combat contre Kabila. Tout maintenant il faut même que par manque peut-être aussi il y a un argument pour baza ko utiliser ba mensonge bazo kobeta lisolo na ndenge loba miti. Alors eza te ke Congolais nyonso esika azali akoki kolinga kolekana nzela na ya mensonge. Non, faut dire la vérité. Courant et bandit, c'est comme si on dirait Kabila président a eu un petit courant, il s'en dit bien, par exemple, ce qui est côté, pendant la naïe, des courants de non, nous sommes là. Bon, et l'autre, on a toujours documenté dans ce Balandi, nous avons une image pour moi, Kunza Azali pour dénoncer. Si vous voulez raisonner que Kunza a vacant, et pendant qu'Azali est vivant, Azali a déjà que barrage à Kinga, Azali vous entretient la votre bien parce qu'ils vont détourner la forme, et mais le même que Azali déjà un problème. C'est en quelle année? Alors, le niveau de lokola ba négligaka barrage wana depuis Zaï, bazo détourner ba fond, entretien la maison pour ça la malamu te. Des répercussions et bandaki déjà. Mais le plus grande répercussion est yende pour se manifester actuellement. Pendant que ba ninga mususu oyo, bazalaka te la période wana, mais ba yé kola de Kotianzoube, et plus précisément Joseph Kabila. Alors que, si on a dit ba politicien mususu, na minoko na bango oyoka, le Congo a été sous destruction pendant plus de 40 ans. Mais comme il y a déjà politicien au le Congo a été sous destruction pendant plus de 40 ans. Mais mon tour à ce Congo, Azana Ashini, donc si on petit va qualifier le moins incompatibilité, vous allez comprendre. Il faut te y avoir pour ça la part des choses. Les lots. Bandeko oyo bazali ko kamba Congo. Donc toza ko bali kamba ya sisa bidim donc kotika bilebo. Laisser des traces. Est-ce que tomi tout la question. Na makambo oyo tona misala oyo uti ko sala mana 5 ans ya mandat passé ya camarade Kabila, président de la République. Est-ce que effectivement ba trace ezali to batu oyo ba bibisi lo kwana bazo ko penge lo kwana ke pesa mon combo ya 6 abidi va pesa mon point parce que va constater effectivement que quand même il y a un changement ezali bantela lelo ba mususu atosa la débat azo ko finga tela oyo on va salia malonga o tout ça voilà même et nous va salia malonga mais c'est là mota ko salia ko kuka na to ezo ko kuka na pourquoi ba ko ba sala li ko so ba kumsala moté to zali na ba pays ba mboka o to zali même na Nouvelle-Zélande. Donc, c'est là ce qui est prévu quelque part. Jamais de la prévu à 1 mètre, allez, Makamata, 100 mètres de ce Babouka. Il y a place à 1 mètre, je suis place là-bas, pour ici à mon poussé ici. Dès qu'il y a un moment de négociation à Congo, à Zobéga, à côté de ce que c'est là. Mais on ne peut pas comprendre que c'est là ce qui est prévu dans moi, est à dire qui est. Pourquoi pas casser c'est là. Donc, Congolais, nous sommes commis pour Mana, Bissomo. Les lois de Kamba, c'est ça, des ans d'autorité. Alors, tu as dit que CC Zaï Boyo, car il faut que Calibon, immeuble Basala, va présenter un projet, Liambo, Mosera Zaï, qui n'ont pas pu installer système de climatisation. Donc, pour dire qu'il y a pourtant un peu de rien. Donc, Zaï, à l'époque, il y a bénéficié de l'eau. Mais les lois du Cambouya, pour dire, voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans le cadre, il y a 5 chantiers, il y a 6 habitants. Pour dire, voilà, les lois, Basali, Kosala Yango. Donc, hôtel, il y a 5 étoiles. Quel temps que Congolais, est-ce que faut finir? Et si on va salir, l'hôpital, il y a 50aire. Moi, il y a qui Congolais à Yéni, et si on a serré à Mokutu, ma bengaga ya Mokbaka Chuma. On n'a jamais pas place, on a donné un pied. Mais Yéni, ça va dire que si on a une couille, donc, Basalara mobilité, ingénieur wana, ingénieur tala wena boye. Mais à un moment donné, ba militaire ba fanda kawana. Ba garde civil ba ikutu donc ba force ande ba kota wana donc ba fanda kawana et soki TV. Ya monté une place on a bien Koweït. Pourquoi pas on comme Koweït parce qu'il y avait des militaires ba sala kawana. Parce que nda on a soi-disant l'information et kokaki pour tonga mali société les alaki mal construit bâtiment. Mais la cadre de Sikoyo, il y a 5 chantiers.
bandeko mosusu azokofinga ndeko mosusu alingi ayeba te oh non ye Kabila kutaki est-ce que ye mkabanaki ndako wana donc débat ya congolais komi na babiloko eza vraiment trop banal donc motu mosusu azosala débat alingi te donc Kabila penda place pena donc ezali banzete ya kati banzete ya temisi kudei mais soki déjà okomi na niveau ya kolinga koreconnaître eloko bazosala na mboka na yo te okomi kodiscute ntina koyala tu penses que même soki balobi une partie ya forêt équatoriale Kabila ki atongi bakudei wana yo osepela osepela na yo kaka te donc tokomi na niveau moko boye en tout cas la continent africain si la politique va continuer à marcher comme ça quel que soit mon pouvoir koya donc ok banozonga sima mais moi étant que Congolais moi je me réjouis esika oyo bafandaka basoldat bafandaka esika oyo tokolaki tomonike des années l'état profitaka nde na mote population baprofitaka nde na mote et que le gouvernement actuel asali yango projet batie hôpital wana batie wana mongolo na motu azosala débat hôpital yango d'ailleurs elisala nini bakota mona bafutani bon mais sikoyo ok basali hôpital c'est déjà un pas et pourquoi ne pas applaudir pourquoi ne pas apprécier les restes est donné des recommandations est-ce que comment on peut sa recommandation il faut qu'on finisse dans la réalisation et tout ça parce que yo lingi mutu wana te alors que mingi baza wana pe ato fingi mukolo kokwea maladi kamba kosala inauguration mokokende kaka mbango ozokomona baerere ya congolais donc ce sont des traces donc biloko tozobenga stabilité ezali bafe moko ezali réel hôpital salami soki oza kongolo limboka na yo okoloba or effectivement wana ezali kitoko ndenge président Kabila asali eloko wana mais sikoyo atala mpe kote ya bato eske ezala ndenge nini voilà comment on peut raisonner mais yo basali hôpital bato bakokende kota kuna bakokota na mbongo nini si osela zaire ezali ndenge nini hôpital ya mama yemo kaka hôpital ya mama yemo nous avons des documentaires oyo eza awa eza kongola yango tobi congolais abosalaka likambo facilement ou bien asalaka semblant à l'hôpital mama yemo combien de gens étaient capables à l'époque d'Israël de se payer des frais de soins médicaux oyo même un docteur na baimage a sur YouTube nous avons des images oyo kokomona docteur na mama yemo azokotémoigner que l'hôpital ne dispose pas de moyens matériels donc des capacités matérielles ya makasi pour que ameka pour assister ba malade alors que il y a même des malades oyo baza prêts à vous la opérer mais ils ont l'obligation d'aller chercher de s'acheter ba moko singa ya opération et ça makambo oyo ezali na kasi ya internet pour retrouver à bon zomona ezali mais congolais a posé la facilement nyonso ils ont posé la malelo ba posé la sala semblant ils ont raté non oyo ya malamu il faut tous avoir courage à reconnaître moi nazo reconnaître qu'il y a eu quand même un changement dans ce pays dans la lelo de biso ça na Nouvelle-Zélande to bana na ba master zawa ya de Néo-Zélandais bango ba bitala ba biso benga ba Néo-Zélandais mais bango abenga la terme ya kiwi soko ki kiwi donc aza natif amboka o donc ba tamboka ba kiwi tant to solo na ba so aye maintenant tant to bokutani quelque part atoke pa na ye au petit image du Congo, pour l'accès Congo, avec un peu de construction, la reconstruction de l'Europe et Salami. Mais, on est là sur le tour d'ailleurs. This is Congo, yeah, where is that Congo, yeah, Congo, à son camp. Parce que, par contre, c'est la image de nous. Donc, cette fois-ci, au moins, nous avons, l'Europe et Salami, on met étranger dans le Congo, pour qu'il y ait relativement place pour résoudre la fierté. Mais dans l'État, ce n'était pas comme ça. Pour là, il y a moins de l'élo, ils ont katana, entre-temps, les courants, les gens bako et les kaka kalantoka, bazouaka na vraiment responsabilité on a dit, bazo pour détourner ba fond et à l'époque déjà il y avait quelques signes où ils avaient l'accès barrage on les autres fonctionner madame par répétition la mot et yema kasi dans baninga ba eko comme la pouvoir il y a moins de bandeli nous je crois la date ya boka na bayiki mon coup tout temps yaka ils ont la ndap pour il y a besoin qu'il faut continuer à s'allier pour l'état avec contre l'état ça dans ma bandi beaucoup avaient l'opportunité parce que ailleurs beaucoup d'à puis l'on connaît sur la Congo à l'époque c'est là qui dit économie va des réalités donc les bandits là-bas c'est comme une maison on doit comparer ça à une maison oyo beaucoup d'à qui sali la télévision sali ma camoufler sur fonctionner qui toko ma facilité il l'on connaît ensemble mais il y a d'ailleurs ça
il faut mettre dans les mots pour pouvoir à l'époque gouvernement na yebato basalaka série wana bakuta kambo kandengeni et quand beaucoup de fruits avec son équipe va te payer batimaka wana comment ils ont laissé les Zaï est-ce que batikaka Zaï pour malamu koleka dans yaka vous au monde si ko bakolo ba yé qu'est-ce qui s'est passé to bazali ko salani pourquoi ko kele ko finga tala biloko c'est pele to sur l'état de Congo kawana c'est que Kabila est en train de faire sauf qui Mobutu asalaka yango dans les 32 ans je vous dis le Congo en tout cas tendance à la très proche Afrique ici parce que moi le habité au Kabila sali les alliés très importants tout les bateaux so ignorer moi des alliés na ndenge mtemaki les lois la c'est exact dans la changer la liberté so que na pays nyonso baza na place pour ça symbolique pour ça que quand vous êtes à la livre vous êtes à la télévision documentaire au moins en France baza na Tour Eiffel il y a moi so au monde on va dire ah on est allé na Paris vous savez na Grande-Bretagne baza na signé là-bas les États-Unis baza sur un monument avec la statue à la liberté na Auckland na Nouvelle-Zélande baza na yango na Nouvelle-Zélande et ça dit pratiquement dans la nature on a échangé la liberté donc et l'autre wana congolais nous ça awa yebi yango atala ka yango bana na oyo na Congo isa mawa donc vous savez l'autre moi et puis il y a biso te leki ya bango na mulai mais il faut qu'on mona ko ya bango qu'est-ce qui parce que là il y a des gens les touristes baza boya ba kota kana kati l'autre wana ba utaka bana ni polo bazo sauter ba tala système basika et à l'intérieur il y a des restaurants donc extraordinaires ils ont au kota mpo mais tala wa biso telema na mona liberté wana na âge kutu ba mususu donc mususu ba koma mpakati ya kufi atikala boyeba teke ezalaka ndenge na kati mais tala lelo nde bazobeta modada vraiment tala tomoni ba image place na ba mbeliri yango bazo reconstruire yango bazo kobongisa yango ça sera un milieu de référence pour nous savons qu'on a boyeba teko ezali Kinshasa alors yebisanga etant que congolais wana finga yango est-ce que wana eza bilembo te n'est-ce pas wana eza sisabidimbu donc mpona koloba te sisabidimbu ezali mpena makambo ya solo état que congolais même si vous avez une opinion différente il faut qu'on reconnaître les opinions disons il faut que vous soyez tolérant manque de tolérance et bandit comme la mission est que vous bandit qu'on confondre les deux hommes sur l'époque il y a MPR parti état parce que MPR parti état tolérance c'est ça là qui est donc mon sur la carte MPR mission c'est idéologie moko vous comprenez donc MPR parti état parti national ou alors donc tout ça va les voilà tout va nous souder au combat bazali ko sala baza ko confondre parce que soit baza na idée parce que tant yo li ko reconnaître ko ko supporter opinion mondiale on va dire ko kanela kaneli papa oyo nani kengo wa dondo mutu bazali deuxième personnalité ba pété par confusion to par kozanga moyeba parce que ba musula lobi no akotaki akeina prestation seulement Kabila OK soit qui la prestation seulement Kabila frère ozali na Europe ozala na États-Unis ozala na Océanie ozala na Asie Pacifique na bamoka ko surtout valeur ya démocratie ezali hautement reconnue et respectée il faut ça la preuve de changement de mentalité tant les gens ont la tolérance de na moni ovanda bamoka net ba Europe wana amoni ovanda bamoka loka ba Australie les États-Unis Canada amena so kama na wetu mais au passant na yo na nini qu'est-ce que tu as profité de ces pays dans ces pays-là avant de changement de mentalité et ça donc Kengo accueilli comme étant non pas Kengo Kagabwe non il est président du Sénat donc dans la constitution Mboka il est la deuxième personnalité c'est na titre wana ndeye azalaki obligatoirement il fallait azalawa donc il ne pouvait pas faire ko ba kusune ba kansali bazu pour menacer Mutuwana en tout cas ezali pour déshonorer Mboka alors biso nous sommes appuyés donc c'est na président Joseph Kabila a continué Moussala Naï comme ça pas Kunda na ba grâce na ba sisabidi puisque vérité est pas dans le Congo et ça n'a pas basali pour basipeli basa bomona so ki yo okofinga finga na yo beyebaka te okofinga okolema mais échanger la liberté et ezalaka ka wana bien réflexionner okofinga beyebaka te
lelo Congo wana Zaïre ko ezalaka kaka te ndeko oyo aza koya to mutu mwa valeur azo ya kaka bahotel mibale soki interité memli soki odate mibale wana kosili mais lelo tala bahotel quand même ndenge ezosala na mboka ozomona liberté ezokota mboka ete mwa confiance ezali kozonga bato bazali kolia koto misala lelo eza te bato baza kolela social bakolia eza te mpona boye bamisusu azokopesa promesse na population ke bango bakosala boye na boye c'est bien okopesa promesse mais lelo mboka wana social so eza malamu te totalaka mpe esika tokoti on a pillé les Zaïre 2 fois ma société combien ezoka est-ce que lelo mpo social etelema il faut bato bazwa misala donc Congo eza mboka moko on a combien de compagnie et la population toza combien donc il faut que mboka ezala très stable afin que partenaire bakuta libanda baya bainvestisseur ke mboka batonga basala biloko eza ke bato bakozwa misala ozomona donc biso tozali koencourager Joseph Kabila président de la République na likanisi oyo azwi a continuer misala effectivement lokola na deuxième mandat na ye oyo aye kopesa lisusu initiative ya projet na ye eza toujours na cadre ya tonga mboka ata lobi ke akotala pour plus côté social en tout cas ezala mpe kitoko mais si samidimbu mpona biso to mpona ngai ntango tosololaka na baninga awa eza na makambo ebele lelo bakongole akokota sanda monene akokutana nene na polisi taloba ne présente vo kose présente mpe boeseri ya Zaïre ozala na mokanda ozala na mote ozala eloko donc eza na mona impact moko te basenga biso mpe bakarte de baptême epuis bapengaka biso civil bilanga ya soda ozomona congolais abosalaka na ye facilement lelo oyo makambo ekomi kobima droit de l'homme na Congo tout ça et puis droit de l'homme c'est vrai droit de l'homme tokoki kolia yango te mais eza na bato ebele mikolo mosusu ezali koya tokodevelope mingi tokobana kolobela bato kaka makambo mpona kofungola bato mémoire parce que lelo eza na bato po babimi to babie kobimi babandi kolinga peuple babandi koloba na kombo ya peuple mais lobi balandaka bapesaka baordre na bakiku balanda biso babeta biso bafimbo na OZRT yo okende koloba wapi na OZRT à l'époque yo okende koloba wapi nani ko bapesaka ye même temps 3 minutes na OZRT abana kolobaka ne bango bapesike beaucoup mais lelo na Congo na Kinshasa plus de 80 chaînes à télévision badébat eza kosalama ya moko moi je connais ya des politiciens bakritikaka kabila na Congo pour la preuve parce que biso linga pena ntango olobi opesi référence pour la preuve ngai ntango nazolongwa Congo nayebaki bato po bazalaki so azosala débat na bato donc ozomona na kote ya bato ya majorité ozomona ke non azotia bato mpe pante likolo natangi d'ancien membre oyo ya UDPS pese Bomanza nyonso oyo ayebi UDPS ayebi Bomanza lelo azala so na UDPS te balongola ye tokodevelopa ngo mokolo mosusu mais Bomanza azali mutu ya opposition Bomanza depuis azalaka na UDPS oyebi papa wana ndenge asalaka badiba na ye afingaka te mais il sait parler soki azwi parole en tout cas lelo natangi kombo na ye parce que eza démocratie nalingi bato bacomprendre ke na Congo eza na bato bakritikaka kabila 24 heures sur 24 baza ebele na tomona te yo tala non il ne faut pas injurier parce que injure ezali en dehors ya mibeko bazali ebele bakomanza bazali baprofesseur dido baza ndenge na ndenge baza wana bakritikaka bazali et on les a jamais dérangés donc c'est là Zaïre ce n'était pas le cas bakotikela o milizo ke noloba wapi zomona bakotikela o ntango ke noloba tokosala mpena na bato ke tozala na courage ya kolinga koreconnaître makambo po eza kosala na mboka soki yo koreconnaître na yo te neti biso ya nde tozala na Nouvelle-Zélande tokutanaka awa mpena nde omonaka mpena ke donc bato oyo bazosoutenir idéologie ya Kabila donc ya mokie te bazali ya ndenge mokie te parce que baza na esprit vraiment très différent ya bandeko mosusu zomona bana esprit ya tolérance
Nous avons un changement au Congo. Lorsqu'il y a un bienfait islamique, il faut reconnaître. Awa, les gens sont très contents. Pour passer au monde à Bassine à Malam. Si on est dans Malam, et nous faisons ce débat. Ils ont des mouvements, il y a IDPS Mazar. Dans le téléma Awa, il n'y a pas de bandit. Les camarades de Venezuela, les poches, il n'y a pas de Venezuela pour la communauté IDPS. Mais ce qui est bien, en tout cas, félicitations, parce que Awa, les gens ont tendance à déjà non. Le débat peut être ça, on a dit tolérance et ça. Et puis, pourquoi ça m'a raté? Awa, on peut toucher mon tuteur parce que dans ça, la opinion. Alors, dans ce climat, c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à construire le Congo. Et comment on a dit, il y a pouvoir. L'opposition, je m'en ai ennemi, donc il y a pouvoir mon opposition ennemi, donc il y a opposition mon pouvoir ennemi. Non. Ils sont awa, ils ont tolérance. Ceux qui sont là, donc on a opinion. Ceux qui ont questionné ma opinion, ils ont débat en boca, et la soukapé, tout sur la tambouli, ça va. Ils ont débat pour un ennemi, on a IDPS, nous allons tout à la carte. Voilà, ça n'a pas IDPS, bien que awa, sur telle tendance, donc, camarades, proches, il y a 6 abidimbo, bazali ébélé, alors les alliés du Kamboya, il y a très bien. Donc, tout respecter ma opinion, Moutou Azara, na opinion alliée, les intéressés par opinion qui s'est ni, pour ma finger. Et puis ma caméra, pour l'obéler un mopé, pour ma part, Moussou, bazali pour ça la déstabilisation, la ventilateur Internet. Ce que les Kamboyens disent, je la sors de la l'obéler d'abord. C'est ça l'opinion pour dénoncer. Mais les Kamboyens, pour Kamada, on va foutre en Côte d'Ivoire, avion à Guillaume Soro, et Zikati, ok, vous avez une photo, vous ne va pas mis en mode internet, avant de regarder comment Kabila, les ministres de Kabila, ils allaient commencer à la population congolaise. Alors, les alliés dans mon photo, il y a Côte d'Ivoire. Il faut qu'on a pour utiliser mensonge. Arriver à ça, maintenant, il faut qu'il utilise mensonge. Non, on est contre la violation de droits de l'homme. Mais nous condamnons les mensonges, parce que les mensonges, c'est aussi une autre façon de la violation des droits de l'homme. Nous avons apporté atteinte à la personnalité, nous avons opposé ça. Et quand vous avez la Congo, vous avez la Congo. Donc, les Rézalaka, pour la diversité de Pesaki, pour la Saki, si ça veut dire par rapport à Yazaï, nous nous applaudissons, nous nous soutenons pour la malade, et puis nous allons continuer au sein de la gouvernement à travailler. Côté où ils ont fonctionné, ceux qui ont travaillé pour que aucun ait les négociations. Oyo Azali pour relever, en tout cas pour nous, nous disons, plus question, il y a un relevé que ça y est, des hommes sur la carte. Donc, on sait la soumelle, merci bien, merci Maloba. On a des objectifs, si ça veut dire, l'esprit où il y a développé les noms, pour développer la matam, pour les choses à Congo, et ça y est, par la liposo. Alors, awa, donc, si ça veut dire que succès, il y a un saranate. Donc, merci Zoumel. On va continuer prochainement. Et moi, je suis en Congo, on est sur la Europe, on est sur la Belgique, et ça a l'opinion de mon engagé. Dans le cas de respect, il y a droit de l'homme, il y a principes fondamentaux, il y a droit de la personne, la valeur démocratique. Les années négoana, côté la bino. Alors, merci. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka na banzi moto na moto azui part na ye na makambo oyo uti kolobama pe moto nyonso tu auti ko comprendre bandeko Congo ezali mboka oyo tokobongisa yango na kati na ba violence te tokobongisa yango na kati na kofinga na kate tokobongisa yango na kati na kolukaka bato pona kokende kobeta bango te me Congo ekobonga ndeko soki yo moko mitali olobi ngai pe na bima mboka kala depuis na bima eloko nini onga na sina zwi na libanda ya mboka ona ko kokende kopesa implice na mboka na ngai kotikala kaka malanda ngombe ya ba opposant congolais te bakomi kokosa kosa bato okomona bakoluka yo moto mobimbo bima mboko sala 12 ans depuis il y a poto awa osali 12 ans bien 20 ans mais moto asali 20 ans tala lelo politicien zako ya kokosa eli kolo ya 50 €. Alobi zo 50 € kende liboso ya caméra kosa makambo loba makambo boy. Yo tango gomona 50 € bandi kolenga alors que osali 12 ans yo bakoki kolengisa ona 50 € te ou bien 100 €.
yo ozali moto na bambula ebele obeti na poto okoki kozala irresponsable pe moto oyo ozali na mosala ya malamu ozali kosala bakoki kolengisa yo mpo na 100 euro bien 200 euro te mais lelo okomona bato mosusu okomona mwana poto abeta ntango mosusu 20 ans oyo ndenge balobaka ete mpaka ya poto mais okomona soko oyeli ntango mosusu 100 euro 200 euro azali kotremble bandeko kaka ndenge moko na bato bazali na Kinshasa différence ezali te yango na eloko ezali komanke na bakongole mingi kongole alingi koapprendre te yango nazali kotikala kaka stationne esika moko na ntango oyo bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti koyoka bino moko bouti kolanda ndenge nini bandeko na biso ya Nouvelle-Zélande basili kopesa message na bango na banzi ete mbala ya sima nde tokolekisela bino lisusu ba message mosusu bazali kobongisa na Radio Zumel 1000 pe bokoyoka ba makambo nini oyo bango bazali kokanisa pe bazali kosouhaiter ete mboka na biso ekende liboso toujours pe tosepeli na ba geste na bango bandeko kuna bazali na bato pe ya IDPS bazali pe na bato ya PPRD mais okomona ete soki likambo ezali bavandi bango nyonso na table basololi yango à l'amiable pe bapesani bambote na suka après avoir kosala badébat na bango baéchange ya parole na bango na ndenge ete oyo alingi ntango azali kolakisa opinion na ye oyo mpe azali kolakisa opinion na ye mais na suka na yango okomona basilisi bapesani bambote pe bameli kopo na bango ya masanga ndenge kaka eloko tozali kolinga pe bakongole oyo bazali na poto bayeba ndenge nini bakoki kose comporter congolais azali monguna na yo te yo moto ya liboso ozali koganga ete barwande banguna na biso barwande banguna na biso mais ntango bazali kotala ozali kokende kaka kobeta nde ndeko na yo congolais mais finalement liti yango bozali kosala yango na objectif ya nini tososola pe tobenda makanisi na biso mosika bandiko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci